Mbote bonjour bandeko balandi batali ya Ama Vision TV, la chaîne de mozingolisation pe boye malamu na manaka na bino Kongo na biso to betaka masolo ya Kongo pe ya ba Congolais. Vraiment matondo na nzambe ampungu tulendo wa pesi biso makasi pe ngonga kitoko ya représenter bino manaka ya mokolo mwalelo. Moi c'est un famoso dans le travail l'Orient qui salue l'homme de son alembo. Balo bizala na courage toujours ya retombola ta musaka to zengeyana. Dans ce flot, il y a un nati. Donc ça a un courage quoi. Donc ça dit merci. Na Cédric Mukumbi azana sima caméra et puis azali assisté na Joël Manoka. JM Manoka, merci na bino na musala kitoko. Bandeko balandi batali to swami bongo na Engomba Mokonzi. Kinshasa et pas wapi to ekutana na ba invité na biso ya mokolo mwalelo. Mais to za bongo na commune ya Bungu. Donc ça dit bagalo ba sepeli. Basepeli tiladi mvula vraiment basepeli côté bazali et puis tous les galois baza déjà au CP la poto niati mabele on to niati tout ça nana to ebisabino pour comprendre mais vous s'abonner massivement pour continuer pour s'abonner à la chaîne nabino M Vision TV bande ko balandi batali bozo rande nazali bo monaka donc ça dit le to lobila makambo to lobila makambo malgré to ke noti na sukate pour masolo ya télévision makambo mais to lobela ne makambo vraiment makambo yo tous les galois baza toujours ya OCP là vraiment invité la biso ya mokolo mwalelo ezali bongo kokolema bagalo abiti maboko côté bazali partout abiti maboko basentir que non kokolema vraiment donc on est là avec kokolema donc et c'est moi trop invité la biso ya mokolo mwalelo ezali bongo tout le monde na kokolema vraiment bandeko boza pété toujours bozala toujours branché na émission na bino pe manaka na bino mokolo mwalelo na invité na biso mokolo mwalelo kokolema mbote bonjour mbote ya mingi mbote pe baninga lisusu bandeko bazokola na biso na bango ndenge journaliste okutana na biso kozala kimia bakoko ndenge okutana na biso bakoko kokolema esengo mingi na bagalwa ndenge otoloba bagalwa nyonso esika bozali bazali mbula basetenira babidia na ndila bozala ebele nde totala kaka émission oyo toli bakosabone biso nyonso toekisa mpe kaka bileneka nde mamu vraiment donc tobosani pete Jansi Mayasi ebeba ebonga Jansi Mayasi azali donc makambo eza ya bino vraiment donc netigal alors sans plus tarder tokotambala mona mozindo ya mituna na biso tozomi na atelier et pas ya kokolema alors kokolema bato bayebi yo mingi bayebi kokolema mele mosusu bayebi te ke kokolema aza nani ki e kokolema aza nani bato baokama me mutasheni bele mosu mona komona nkoko okoko bato bayebi ka nkoko eza deja moto deja simbi nzete oyo le mosusu deja bankokololo mpe ebele me kokolema ki e kokolema esengo lisusu bainvite bamasatu bozokotala biso ya mboka nyonso bozali nde bozokaka kokolema ebele baki kokolema bazomituna voilà ebele bayebaki ye maison ebele bayebaki Eric Lema donc ya ebele bambe sikoyo baokamwa bon bamona ke mutu moko akotisa oyo nayepa kokolema ne ngai kombo ya Lema ezali nom propre oyo eza ya famille voilà ndenge bato nyonso ozala bon bakombo na biso ya famille Lema famille Lema voilà kasi ya kotala susu mosala nde tozokosala ezokomba kitiri na biso donc oyo bakoko na biso basalaki nde bamona eke komona eza Lema me tobakisi koko voilà nde yango babengaka ngai koko Lema eza oyo ngai nafondaki te mpo nazogarde kaka ogarde culture ozobadela yango nde eza bongo pena journaliste nde koko Lema yango yeni voilà bino boza bona biso babengi maisol koko Lema ya mongo tobatela me culture na biso bato basala culture te bazala kobunga avec culture on doit soutenir par l'esprit. Vous comprenez que notre tout ça n'a pas de problème. Côté Moussundinga le bio on a bien Maïsa, Eric, mais tu vas accompagner que le oiseau battre la culture. Pourquoi pas? Et dans un coco lema, on a gâté télé quoi, donc un coco nyonso bazar au CP, là un coco vraiment banni, côté bazali, à sentir que notre oui, nous doit porter toujours. Nini na biso
mbote na bino bisika bozwami vraiment bato nyonso baosabone vraiment massivement elengi ya trop na manaka na biso. Alors koko ntango babengaka yo koko lema na motu soko abengo lema so erike lema na motu ndenge olobengaka bengo maison nini oyo esalaka oyo bimake noso moto abengi yo nango osantiri bimake no te te nakomi mingi nasi motu nyonso ayebi soki oza na réseau ya Vodacom babengi yo na réseau mosusu nasi bosola bien te omona mo préoccupation ya babatant soki babengi na Vodacom okela direct ntango obengi ngai na kombo ya eriki ekozaple nango ntango obikaka lema na bansete place bazali baza kotelema biso donc ça dit koko lema nde motu yango wana nde parce que na famille côté bazali ntango bayoka mpe lema na bankulu ntango bayoka lema nesuka alors koko lema awa toyi kotala yo na atelier tomoni toujours ndenge olobi wana ozogarde toujours culture donc omona déjà bato nyonso baomona ozomona makambo ezalaka koko lema ndemo bosentir quoi. Alors koko lema inspiration na yo ya osala ya kosala biloko boye ndeti awa Cédric Mukumba zwana no ndeti biloko boye vraiment donc fumu kimbango donc eza te kono bakesomba couleur na wenza bayaka basali nini oyo bapakoli badessine mais tozomona eza toujours bangayaka. Alors inspiration wana ekobita baart inspiration wana ndenge nini vraiment donc parce que bokozala mingi te na bakongo ya lelo esala baarabe inspiration wana yaonde vraiment olobi yango moni ndeka tombaka mingi yango na sisi soki obotama ye mwana soso yebaka ti kokola lokota mpe kaka bana soso ngai oyo eza inspiration ya kobotama mpona botamina na famille oyo bongo eza na culture makasi bamaso bayebi titi osakana titi obeta me baso babeta me mibali bana omonaka makambo yoso nasali mpe eloko moko makasi donki awa na bumbu totala na babirmanie basosa bayebi jogo bokomprendre que koko lema mpe azala jogo bokanisaka ateke bakiyika kuna na lona bozoyoka soki anga nasali parodi bapase nayebi talaka wana kuteza nde tozosuna kati ya masolo yango baki inspiration nabi tobotamaka nango na etike apa nabotama tala kaka naza mokongo mepere bamite na mbandaka papa musala na bakongo na mite oli batinda ata na mboka ne kuna ngo zale mususu ne ba mite na mbanda moko na mbanda un bon jeune mo directeur à bata il sapa de liboso ba balata ki lelo to yo ba suti bata le père na na lema ye na la directeur le ba tingi première fois na mbanda ka ati kosala masolo OK kwa bongo ne zala ki ba le na mama na mama ndio parce que ko beta bon mina bota mina mbanda ka kuna kunova makambo eza kuna nde mpona koya nango lisusu po babi makambo surtout mitaka boye po mai na biso ebandi bakote wana nde lokola ekobomama na bakongo esika sikoyo source na bakongo donc naza mpena ya kobotama yango banda bomwana na ngai na bandaki kosala donc so nasali kano oyo kati onda kobeta babona ne befunda te kango nasali mataka oyo sache so nakangi yango yango omona ngo kini oyo nazoteka na mataka nasali camion fut de fer donc ezalaki kaka donc so nakangi ata mabanki so nga na kopesa yanga bakombo oyo bamasa bakosepela nango kaka moko ebaswaka mabanki na nga wana natekeli bango yango donc ezalaki donc ya kobotama eza kudu te peut-être bamisuki bayebaki vraiment bandeko balandi batali bino ngo bokomprendre no te ko kolema eza te kono akenda koyekola ngo soki mpe bapi soki nini mais déjà azalaki nango babotamaki déjà na eloko wana donc inspiration euta déjà banda uta libongo mama vraiment esenga tro bato aboni oyo nzakomba te ekendeke makambo oyo ya mystique eza mystique bandeka tolobaki bosabone massivement na émission na bino donc nde tosola toujours na koko azotalisa biso okomprendre no atalisi biso ki ekokolema explike biso nzoka mpe azalaka jogo
nzela bana ganga yebi lelo mpo kolema mpe azalaka diogo me kote inspiration atalisi bino lelo te mpe nazali kote ya bakongo moto ya bakongo me batindi imitation bakote ya likolo kuna ekote mpo kolema lelo botama epui azwi mpe makambo mosusu ya kote wana ye nango kote ndenge abotama nango inspiration ezalaka ya nzambo te etika yo mpo kolema alors mpo kolema tozali bon tobeta mwa lisolo moke ya tosheka mwa religion moke toyebi ke toya kosolola ngo lisusu mwa religion tokosolola ngo lisusu mai tosheka moke bato mpe bacomprendre bato boyebi kaka lelo te bato ya baculture boye bango vraiment ezalaka mingi kaka otomoki mbango onini olema tokoyeba te bamosusu bamona ngo mpe kaka bakoyeba religion na religion eza nga naza na religion kimbangisme eki place wana oyo biso nyonso banoir kimbangu nde prophète na biso nakumisaka kimbangu oyo aza prophète na biso banoir aza kimbangisme donc po kolema aza kimbangisme donc c'est-à-dire wana ya kolobela te mais alors nini olobi oza kimbangisme ezelamba bozwaka baarwa makambo oyo koko pipiyu makambo mambuidi koko pipiyu en tout cas koko pipiyu makambo osuye bien Cédric Mukumbi vandisala bato vuma koko pipiyu basentir ke no te ate voilà koko pipiyu encore makambo baaraboye donc ça dit aux onga koto alors koko pipiyu merci à trop benana mo mkeboye décorer ka podium bani ningi sala ko ouais donc voilà koko pipiyu benana mo mkeboye alors koko pipiyu bonne santé. Oui, santé très à l'aise, topé sous matondo mini et tata mokeli ba bengi nzambe. Bina mkebo tala mapo na Luanda bazotala yo partout na photo bazotala yo donc partout na ba Russie na ba nini bazotala yo donc ça dit baye bageno koko pipi bazali. Lobi santé kitoko. Et ça lui plaisir à toi tous les chefs téléspectateurs. 81 49 40 383. Ah, voilà Liboso. Ouais, il est 090 30 66 534. On a besoin de numéro sur la vendeur. On a besoin de melo mon étoile. Les gars venus tel banini on tire le logo et les gars ont bien la soya. Direct. Bon. Voilà. Aux Aliboso na e donc yende pas nazo yenda bomba biso. Voilà. Bengi numéro vendeur ya ngwana. Merci na yo koko. Ya yambo, merci to zo manumba sima, to si sana biso na koko lema et puis plein de bonnes choses na bino et puis musala malamu quoi. Musala malamu vraiment. Koko yambo. Et puis mbote na mama pololo. Lelo to mona ba tunsusu lelo to mona ba tunsusu mona ke note azu ignorer religion wana. Mona akene na oya lingaka to tanga ba komote mais o to zo le biso religion. Alors, yo pe ndenge ozana religion wana ekimbangisme ote ya bato mpe kimbangu to yo ozana kaka mpona kogarde ka culture parce que kote ya motu mpe kimbangu eza mpe moko peut-être ya bamessage oyo okomisa mpe na bato bacomprendre grandeur ya kimbangu est ce que ote ya bato mpe kimbangu bacomprendre grandeur ya kimbangu naleli bagalo arasikole tant que tout nous ils ont donné la solution de la réponse combattant voilà qui attend là la barabara pour aller cette chose ça me mbango wana na demi bon to vie pe dipoma voilà et puis ce qui mbango un jour de na te yaki na leki na ba religion
Papa Mpadi, l'équipe Papa Sultan Mpanda, les Solanzina, voilà. Papa Kimbondo, Ayebi, et Aza combattant, vraiment la Théâtre, Théâtre, Pena Sangwa Kimbango, Aza Abisso, Talaka Soina Sina Komi, Dongo Malo, voilà. Kimbango Pena, message na yetu pas comprendre papa Kimbango, vraiment pas comprendre bande balandi batali. Il y a Vision TV. Alors, je suis toujours pour ça. Je dis que non, les lots, tout ça, tout là, ça va. Qui est problème et puis nani selon ce etikali va comprendre que notre non malé mais pas comprendre. Alors, il faut problème ba on a tili biso d'ailleurs ba tenga mo ateli ou bien mbanza pour ba tsuza la msombolo na ke mbanza ona ke to barate pour ma préciser ba pour ma bisika ba travailler les aranini ça atelier to les mbanza bon c'est différent c'est le mini poka za ba langue voilà atelier za la français sikoyo mbanza c'est sika o ba tu ba vangi voilà les mbanza mbanza za ka teke place ba ke ensemble mais sika to za neti le pan mo déjà sika ba ba Mbanza. Ok. Eza mbanza ya bakoko. Donc ozala oza muzombo, ozala oza mungala, ozala oza muluba, ozala oza muswahili, ekolo nyonso po totika na koko moko. Koko moko. Kokabona kaka nde ozomona kopusana, mais totika koko moko. Toza biso nyonso eloko moko. Mbanza ya bakoko oyo oza na mayele. Ya komona ke eloko oyo eza mpona valeur ya bakoko. Tozalaka na bango, toza ebele peut-être eloko boyebo. Oyambi po kosepelaki bomona na po kolela mais senge bomona pe lisusu bakoko oyo mosusu bakozala tozwa mpe baloba kopesa bango bameka kopesa pe mosusu makambo. Oui, donc yao elo mpe tongai tokóma place wana tongai totuna yo parce que bato baomona kaka tozalaka biso mibale na plateau awa mais tongai toyeba otravaillaka yo moko koko ou bien oza mpe na bacolaborateur to oza na baélève formaka to ozalaka yo moko osalaka mingi ya otuna to batension oyo eloko nyonso babanda yango kaka motu moko mais soki déjà ekomi bayebelango déjà ke eza ya mbongo otikala yo moko te lokola eza ya mayele baza na bango bakoko baza déjà ebele bamosusu kutu na mpone mo mpe lisusu azalaka déjà wana azocreye neti nga kutu déjà bon neti libanda moko international déjà tokóma wana koko wa tokóma touché déjà point moko tokóma wana ozomona ntango déjà eza international donc ezolobaki toza moke te vraiment esenga mpena mpo biso etondi bakoko babi bolingo mibeko misala esengeli na biso mpe tomonana na bandeko omona mpe bandeko wana oyo tosala mpo ngai eza kaka nga moko te ngai nazwaki likanisi mais esengeli bandeko bazala pembeni mpe mpo baluka kosunga otomonisa kibokoko na biso to kiboyino na biso ndenge balobaka na lopoto union fait la force yango wana eloko moko to mosapi moko esokolaka elongi te esengeli misapi ezala nyonso tu 5 to mpe 10 po kosala mpe solution na yango omoni kaka nde omoni. Alors, nous sommes là donc avec Kokolema, Nega Tolobaki, Kokolema, tout ça toujours dans la télé à Kokolema, avec à travailler mon côté, donc tout le monde a fait banner comme tout na mela, Masolango Eza, Ndenge, Mimi, vraiment donc c'est moi trop. Alors Kokolema, et là mo contact wana, Tolobaki Toya wana, au deux international vanille donc tout quoi. Tout le monde a fait. Et non, comme on l'aime, j'ai des carnavals. Et moi, tout le temps, Mbanza. On dit tout bien, on a tout Mbanza. Et Mbanza Mputu, alors, et ça là, on est ni. Par rapport à Arnaud, ça là, on est, ça là, on est, ça là, déplacement, ou bien, on s'entendait ni, on s'est pas déplacement. Bon, les gens ne savent pas qui makanisi na ngai po nga na botama naza na famille oyo déjà eyebani mama po to nakendakenda baza ebele peut-être nga monene naza na bana bango pe bokende nga na kolanda bino ngai na kofuta biye te mpe bokotukela ngai bino esengeli ngai na koya po eza mabele oyo ya créateur esengeli tomona yango tata mokili nde omonaki na kati ya inspiration oyo nde omona
desere ke bauta libanda Bon. na oluka biso awa Voilà. koko kolema kaka te bakopo Bakopo. nde obetaki bababa Bon. tozalaka na baswisse 2007 président ntango eza lisolo yango wana koko tundolango di bamosusu bayebi te bamosusu bayebi te baprendre sikoyo oyo tozoloba lelo oyo tozotanga lelo président ya biso ya mboka président Fachi Beta sikoyo ozali biso na Bambota to omoni Fachi Beta tozoka kaka kikiti voilà na batevi mpe ozomona biso Bon. tobatano avion moko topesana mpe mboki ya maboka pa maladi ya corona voilà c'est la vraiment message au banini ba comprendre non ko kolema amata avion moko na président de la etandi moko ya ndenge wana bakokende kozala kuna eti nakani makasi sese bobimisa oyo eza makanisi olukeli biso biloko po eza ebele oyo boye eza na lonane tokota na po nzambe aza nayebi te nzambe aza na suka te po politike ebimi mpa na ye religieux eza mpa na ye siansi nyonso eza mpa na ye eza ebele me tozosenga kaka basoutien na bakonzi na biso ya mboka na baye baza na mitema ya kitoko oyo baza kolanda biso mpe bazolanda biso bapere spirituel surtout mingi oyo eloko oyo nanga naloba yango wana eloko nanga surtout bapere spirituel eza ndenge nini bapere spirituel parce que souleve eloko moko kitoko akokolema spitama masolongo bon nazalaka pene na bango po soki alati boye akoti na esprit mais omona ye na costume nayebi te esalanga mpasi mais bayeba lisusu fallait pas valoriser mais comment ntango tozoyoka ke bayindo babandaki kolata sikoyo balati ndenge nini kasi yango ti fo boya oyebisa mpe na bandimi wana ke yango nde mpo tobenga bakulu fo tozala na bakulu po eza bakulu sikoyo oyo eza mbuma moko mibale misato chaque mbuma eza na esprit na yango sikoyo ezolingo dirige baesprit kasi olata mpe baesprit capitale makambo oyo mais tala kaka eza mpasi mais oyebike makambo oyo ezosenga baenseignement soki okoti na kati mpona omona babi ebandela eza na suka yo tokokobana na biso bato tokotourne si tokokoma tokotika kokoma te mpo nzambe akufa te mai oyo ezangai na mai ya makelele lobi kende lelo mona mai etoni kaka yango ekendaki ngolo balambaki kaka na mai ne wana babingolo balambaki kaka na mai ne wana donc eza danger alors koko tokende koshite parce que meme motuna moyera alors babiloko nde kotravaillaka boye kotravaille yango na bamashine ou bien na maboko ou bien singani bamashine po ezala todo esango mingi me ngai nano nasepela nano na maboko po art oyo esalami na maboko mutu nyonso ayebi ke esprit eza kuna na kati oyo ngai moko nano nasepelaka nasala yango na maboko po esprit na ngai nyonso ekoti na kati donc mpo na commerce nde tozomona ke lelo tomidibli yango nde tosenga biso na mashine po tolatisa mutu nyonso mais elamba nyonso tute ezali oyo mutu nyonso akoki kolata yo lati na oyo ya commerce mais elamba oyo mosusu wana batoni ntango amoni yango kaka boye neti elamba basoda moi soki meme mwa amoni yango azoganga mais elamba oyo mosusu olati mbongo amoni yango ya kobinela donc elamba mpe eza bongo donc na bilamba oyo nyonso ya kobinela ezali ya makambo mpe ezali ezali ntango omoni ko olema akomilobela kute bino ntango omona nsima koya lisusu ntango koya lisusu koya komona sikoyo oyo kasi eza pena ko olema ozomona ntango kaka tokoyaka me bapesa spirituel kaka ndetosa bango bapesaki yo maloba me misala mpe ezali omoni soki olobi kasi tala mpe kote misala ezali eza teke yo mposo bazela kaka suki misala mpa na yo mpo yo lobi mpo bato bafungama miso mais sikoyo bato bafungama miso kasi na misala olobaki mutu fala tabaki lobi nango makambo ekoki kasi yango esa ezali okosoki mpa nayo ezaki ntina bapesa misala ezali bango nyonso bana bapere spirituel oyo wana bazali baolobela mingi mokoko kasi batala te yo bapesaki yo maloba me koko nde bapesaki misala tokunda te tozongisa kaka na misala soki okindi ozwi bandimitize obike bokende pa ya ome ezalaka kasi soki oye lobi apapaki mbono place ozali na relation diplôme oyo pena bapere spirituel basangani babi bakoko nakomona pena ndenge oyo tala diplôme ebina ya bakoko yango eza na ndako
diplôme ya mérite ya mérite ya makambo bapere spirituel oyo bayebi makambo oyo batalaki keke ezaka bajournaliste te mpo bapesaka bato biso moko nanu tomoni oyo makambo tooloba esala nango yango fo bamérite bapesa biso diplôme mpona nini te bino mpe bamosuku osala yango bapere spirituel soki otangisi motu olobi na yeke relation ya motu faso yango na nzete ntango somoni bato basi bakosala yango kasi zwa bato wana ntinda bango kaka kuna esika bakozala esili omoni bato biso tozwi bato a zero etalika boye koko ndombasa totambola mais esprit na ngana ya ye ebeti mbala moko mpo esengaki tokutana na bango tozala na bango elongo eme ebeti ye wana abi nyonso wana omoni alati yango asali yango ye moko valeur nango nayebi te valeur nango eza kaka soki na balabalaeloko tonga tokoma wana alors l'exposition est-ce que déjà mpe na bamisi ekota déjà exposition mo bani mbie balingaka te ubie opportunité nano epesama te ubie esengaka baprocédure ubie ndenge totala nano tableau vraiment tableau oyo nano ya kimbangu nayebi te totala nano tableau ya kimbangu tableau ya kimbangu eza sa peinture bon baza couleur te badessine eza te ke professeur momono yebi te eza devoir topesaka devoir à domicile mbuma moko ezwi esika nango aza double face bato baa na nsima baomona mpe kaka elongi donc eza mystique eza couleur te eza bashi te eza bambuma mayaka nde esali oyo grand prêtre ya biso akenda nde boye na nkamba azalaki nakenda korepresente ye na Suisse na Fribourg esika musée ya makasi na kati ya Fribourg na nkamba nde esika bapesaki babila biso ndenge oyoki ko ndomba salobaki bapesaki bango $5000 baboye batali papier wana eza nango bongo mais valeur lelo congolais azoluka biloko na bango fe esonga bakosala bamisiko biloko esali esonga osonga na teki na 5000 mpo lobi mokolo elingi esonga lisusu ekomagachere telefo tozala nango nano awa toke etika yango na musée tokokende etika yango na musée bino nde bamemisango bino bokomaka boluka bomema makambo oyo tika na vana na mwa makambo bino nde bokende komema ngo komena musée bayebi naza na biloko mpe na bamusée ezali na allemagne ato kotika oyo siko grand prêtre oyo komema yango ke sango baboyelaki bambongo soki esengi beprep bamondo ngo na bilili bamoni oyo ezalaki eza esprit soki tozali na bato ya babitone kotiaka banzembo aya okomona mibale misato okomona bango baya kotelema wana eza na beprep oyo eza kitaka totie tablo ata na balabala eza na bato bayebi eza bakitutu mais biso tokomba te mais dessin nyonso basalaka moto aleki mais oyo koma batie moto aye azwani molimo banoloba eloko ezolobisa bato mais osuki eloko ezolobisa bato biso tozwa tokende koteka yango donc c'est-à-dire eloko nyonso art nyonso ezala koteka nega kokolema lobaki awa donc c'est-à-dire eza na baart ya koteka eza na baart oyo ezaki okolata yango mpona korepresente makambo ozosala na ndenge ozokamba milimo na ndenge ozokamba eza na baart eza mpe na baart oyo ezaki no te ndeti baboye baoyo kokolema boye nango bambongo avike mbongo wana esila eloko boye bato bazokituka soki bazoleka mbaka moko asantire no te ata lati ata ntango alati wana komomona mpe komoloba matondo na yo kokolema vraiment po merci na bino bozalaki ebele alors tokomi presque vraiment na suka ya manaka na biso mais tokokaba na boye te na kokolema sanki apesa ata bambote vraiment na oyo aye vraiment balingaka ye na oyo alingaka bachere mpona ye donc mais tokocontinue émission oyo esuki awa te tosilisi nde awa na esuki awa te donc on continue yango tosala badécouverte mosusu elongo na kokolema alors kokolema matondo na yo vraiment donc oyambelaki biso mpona kosola toujours na bayimboka epi bacomprendre ke note ar ezali maampe ezali ndongo explike awa mais nayebi te tokomi mpona suka okopesa biso numero opesa balandi numero na yo opesi presque bakozwila yo et puis bamote soki ekozala opesa bamote na banani esengo mingi lisusu na
batu bazolanda biso na mamba oyo nde tolobaka kaka nde oki kondo basabi fo kotiaka ka eloko nyonso okoki otie ka te oleki yango mpe wana fo totiaka ka ngai numéro aussi numéro na nga bakoki kaka kopesa me tobandela yango numéro na biso ezali 081 49 40 383 même Vodacom poza mutela mabena kozala parmi ba champion tango telefone ya Blandine Pembe bima numéro ya telefone wana kilelo tango Erickson ya Koni ozo pela munda ozo pela batu numéro wana yango ezalaka kilelo mukolo mode sasa bana babotami baboti bana bakoko banini kaka numéro wana yango ezalaka tango ba réseau bandi osana telefone ba okamba wana siko na dai na baba manianga balabala wana vraiment faut baxela po soki benzelo leki osula ngo ke mabe balabala wana gali ezabene sika oyo inspiré lobi na soki ekozala mbongo esengeli leta fa zwata mabepo ebimisi artiste déjà na mboka eza balabala moko pesa mboka na commune yango c'est le mao eza na makambo pe eza ebele baprêtre baza ebele oyo soki batotanga bango ezala ebele donc otala ya religion otali ya politique otali baza kote wana napesi mbote na ngai kotango tofandi awa toza na mama wayambaka biso napesi nano mbote na ngai na mare dede deba oasalaka keso ata biso toza te soki okoti ebaka ekiti deja sozwi yango maya komela kozanga yo te soki bapesana wana jour wana nga moto damaki mbila wana banini donc na pale na damate na dede vraiment merci na yo mbila wana malgré to dame mbila mais litière lisusu yango esali mpe loka litoi napesi susu mote mwana mobali soki aza na molonga te ozalama conseillere moko boye wana ye tobengaki mare double lelo ngai nakokobisa famille babota na bango mais ngai na kamwa mwana mwasi na bisenga mwasi yoka nano apesi biso mwasi na mobali tolobaka mobali na mwasi na mobali po tolobaka mwasi na mobali tolobaka mobali na mwasi te po ebele mwasi na mobali ezalaka confusion moto aboti bana mibali mibale alobi ye naboti bavregimo te moto aboti vregimo asali oyo azose multiplier donc ndenge oboti mwasi na mobali donc wana nde bavregimo bongo soki mpo bokokani elongi moko boya bavregimo te mpo mais mwasi na mobali timba na nzuzi omone naboti bango mwasi na mobali mpe timba na nzuzi muri mero wana nde bavalere ebele bana na ngai bazali badiandandila diandandila koma mama na nga soki azalaki lelo mpe nde koza eza eloko mosusu naye na mwana nasalaka soki natali mwana na nga nabi mama wana mama aboti ngai mama diandandila mwana nga wana apena leki na ye kotobebo mama leki wana leki ya mama oyo ya ngai nde nabengi ye mama leki naleki esika ozali oyebi mpe kaka makambo toosala naozela kaka mwa éclassame soki éclassame ebwaka miboye esalaka bien tozosanza na bafeti na makumu fo eya ezala esika moko pe ya biso ntima na nzuzi nde tozolobana mwana ngai ya suka oyo mwa alobaka papa ndenge eza bosoko kota fo kotaka mwana mo ya mondele pesa ye kombo mwinda ye moko ayebi papa na bango azalaka bien international amona bana mindele bayaka amona mindele bayaka ye moko abipe kombo na ye mwinda pamona mwana mondele mo ayaka babele kombo mwinda ye pa koma kozela ye pele naye bisaka ebe ozala kalme topusana kaka mpo likambo nyonso eza makambo kadena bongo epesi mpe bana nyonso ya lupango kote kevina pere na bango géri bango tu kaka ene ezala bakokosisa te bakoko tu bazali kokolizata nayebi
oyebi ke na biso bato mwindu na samusapi te Voilà. ndoko oyebi yango oyebi ke ntango omoni kaka olema na samusapi oyebi teke natina nini kokolizaka onde nalobi kaka wana tobongisa kaka makambo wana oyo wana oyebaka wana po nyonso tute eza koloba po mwasi akokokota na balabala mwasi akokota na za me ya malamu yo mo oyebi bakokota na basuku kokolizaka naoloba na yo bamoto mpe ebele bamoto ebele na bandeko famille lema surtout bino boyebaki ke lema azalaki artiste grand charité mikolo oyana kobenga mpe bino kaka nde tokoni na kati na biso yo modele lema oyo leader ya famille lema oyo ngai famille lema bayebi bayebaki ke lema oyo azalaki eliki azalaki charité azalaki pâtissier nde tozabe oyo crème kuta koloba te surtout ngai mingi na biso kozela mwa moke nde tokota omoi milinga ta tobima boye toleo biso ogana po apres chifele ezalaka biso te bude pena oyo ya bude oyo bude bato baolia soki otambola bana bude obi ese okoyeba maître moko asalaka bude bato asala bude komona ye erik ube maisol abiso tokende na tatamene me bato basutuki kaka boye koko babili te bude wana eza na ntango moko boye po makambo ya bino makambo ya bino po wana eza mpe okumisa me makambo ya bino nde makambo yango mituzu ozomona me wana tosololango mbala nsima vraiment donc ya solo merci à tous bandeko balandi batali ya Vision TV la chaîne de mozindolisation vraiment tozalaki na esengo ya kosolola masolo ya etali culture quoi donc masolo etali culture elongo na koko lema bomoni kalobi ka mokie maintenant esili te donc tokoya susu mbala nsima todecortique lisusu elongo na bakoko ndombasi donc bango nyonso donc sadi na José Père Ozala José Père Ozala Joël Manoka bango Ozala donc merci à tous tokomi juste na suka ya émission na biso mais koko ya Père Ozala le vendeur apesaki numéro donc bozwa bozwi numéro donc koko ya mbo abiki non soko na besoin mayaka banini benga omona ka seconde ayeli yo wana bandi yo sololaka donc ça dit tokomi na suka ya manaka na biso matondo na bino bozalaki ebele ya kolanda biso na Vision TV la chaîne de mozindolisation. Moi c'était P1 fameux dans les travaux l'Orient qui ça l'homme de son alemba sombola musaka tozangi ya no diba osukle oyebate opesi ya no kitoko pe correct. Merci na Cédric Mukumbi azalaki na sima ya caméra azalaki assisté na Joël Manoka bongo moninga mususu ya José le Montu mais to ko sukisa boete sans que to pesa mbote na PGNN mbote na yo PGNN mbote na yo MJ Michi mbote na yo ici kozali Mireille Vemba en Afrique du Sud matondo na yo batela biso bébé toujours Prince Vemba et puis na bande ko nyonso bazana ba Jeanne mbote na yo Enrique Quintela mbote na yo Fiston Paka basalam na yo Thierry Ginangalo mbote na yo lisusu GG Quintela pourquoi pas na bienvenue Vemba Mikiliste le descendant na Minnesota quoi donc ça dit mbote na bino banso et puis mbote na yo pasteur John Tolia peut-être Rozalazalaki et puis na staff nyonso staff Jamber donc na 15e rio na staff Jamber mbote na bino tout vous comprenez que ezalaki P1 fameux dans les travaux quoi donc etikala malamu komabota mabino mbalasi toujours